Bonsoir tout le monde. Ngai Nelly Neloche, nazali animatrice ya radio Am Africa World na émission na bino bolandaka masolo ya basi où les femmes en parlent. Bandeko, soki oza na problème ya obésité, oza na problème na couple na yo, oza na problème na vie na yo sociale, topé ozali na ba problème d'ordre psychologique, topé vie na yo affective ezala touché, bandeko boya ebele parce que banda lelo boanda kolanda ngai na Kishasa Makambo chaque lundi et chaque jeudi vous retrouvez na radio Am Africa World TV na 20h comme d'habitude. Ndeko ngai naza médecin te kasi na pesaka ba conseil d'après expérience na ngai et puis na salaka ba recherche et na intuition. Ngai moko je suis obèse et j'en pesais jusqu'à 110 kilos, j'en ai perdu 55 kilos au bout de 8 mois. Olingi oyeba secret ndenge ni okoki kosala po okonda ndeko tokutanaka lundi nyonso na Kishasa Makambo. Merci beaucoup, à ton tour.